muto ngana lingato mona ngana ndako te ngasa ngaza afia semblate ceux qui nende ngama kilana ngana senti que no wa problématique mutu boy oza mutu mo boy no ya faire yo te du coup na ko mutage bataja bona ko éviter na ngaki to kutana te on ne peut pas corriger oyo bimina munoko ya mutu on ne peut pas corriger ba pensée ya mutu. C'est ça, il ne faut pas penser à la place de quelqu'un. N'a pas ça de penser ndeni. J'ai toujours dit ndé tozala bo mona mutu azana vie privée na ye. Donc vie privée ya mutu et sa vie privée n'est pas secret na ye. Donc si on peut discuter c'est que mon na TV alors so te discuter mon na TV te zaki na kuku do c'est que qui secret en kuku do ye ko ya na TV te. Na lingaka batu makasi. Ngaba ninga no sanza bo ba soki na kenda vers bango. Bon je ne sais pas na ndeni ya zola ki on. Comme man a habité na ndeni ya zola ki yango ngana lobaki yango pona ete na lobaki yango ndepona nga parce que batuna kinga question soki lelo kotanga baleki nini à mon égard baleki bazebele question ezalaki yanga soki baleki pe oya respect bazali parce que ba traitaki bango de baleki mo impoli mais na monde tozali exception ezali bon je ne sais pas na ndeni ya zola ki yango comme man a habité na ndeni ya zola ki yango ngana lobaki yango pona ete na lobaki yango ndepona nga Karine ya mado o ba welela na ngana yebata te respect on doit se respecter mutuellement mais sinon un jour nous se sala ka mabe e bongaka un jour muto afinga yo na likambo sali ozo mériter un jour wana parce que yo sala ki yango Netobi nasimeka po repeza ki nga moko. Mais quand tu es innocent, oyebite likamugo ye na nga monoka bonandenga mabe, oyuka ngo pasi parce que na sali eloko te moto. A local babwe pa nini asali bopona nini. Ndi na bana tangwa 14 ans bolingo mo vrai lelo bolingo pendeza na ngote. Ndawo lelo moni biso mona mtako maka na coin na ye. Toza batu toza na ba famille toza na bana. Na ba relation so tosala na bandinga ba théâtre wana. Tokota pe famille na biso. Ceux qui makile simbite bo vanda te na loba ngo hypocrisie za mabe soki simbi te bo sangana te et pas mon livre nga ba ndeko benga ngati ne ba no benga biso so ba comédien ke ba bengi bino boyeka bosu do zongi te biso za na contact to solo ke na mbula moto ko voyager 3 fois ou 2 fois ou une fois ce voyage peut être zate mais ezali wa biso ezali solo biso ne to solo là tandis c'est ba nous ne to ke na kuna mutasona mama te ne le quoi contrat azalate zaka ke non abengi bino boye lokwa mama bana mama bolunga abengi bino wabi kitwana biso bampeke asunga biso OK lokwa siko biso to yebe ebele to ngato laisse biso to yebe ebele na tiki biso pe donc déjà mutu oyo zo kota na chambre na ye c'est pas n'importe qui pour chambre c'est sika o intimité chambre c'est sika o ya vie eza chambre c'est sika o ya secret chambre c'est sika secret mais quand un jour Muninga mobwa kotso na chambre ne sika lalaka avandi si boy na mbetu na lalaka ovandi soto lali yango c'est que la personne te considère to passa ba momebele to lene da funa balabala na vuiti na vito keso mabilo to so mabilo ekokana soki nga sepena lipapo e pas sepena toujours biso mbale ya la ta 38 37 si je me trompe pas nga ta 40 nitinga na théâtre na ya nango lokola musala normal na sala musala comme métier noble na bongo mais mutu mso na théâtre epo a apparaître bamo akoma star lelo e fongwele ba porte tanga akoma star lelo e ko fongwele ba porte akozwa pe libala bien na nzela théâtre akosala nango pe boy soko zali andumbe pa na bino théâtre ko sungoka oyeba na pozo ba client belé nga a maîtriser nga en fait dia bat ba hollandais déjà ba bi no c'est faux moi je suis pas faible nga na dire de caractère nga faible na ndeni na mona limba na bota malemba na kona limba na kona sabati yango ifeka na yibana donc ifeka na saka maopo masola ngeza na bien na la star quartier pour na sala film ko simple bien calme propre épais on se comprend déjà vie a ebingate ngana regeta kapo a ebingate mais azolo ba bongo yanga c'est ça le mal abeta biso mabe mais comme c'est le cas na zaki na mutu na bane ko sepane mingi na théâtre so ineti na otala e bobe so ki tableau na e komi na nefu ba benga ya moyo otala mutu na yo ntongona ezala si la bisalo
nando linge tellement maka jeune bon batango so ba rola bana mikinde no saki bo mwana ngo ba makamna ndo sala donc inge bano sepelsanga mais tant on est kota na monde à théâtre jeune na bando sepela nango makasi mutu na bando na lukaka mokone na bando copier sikoyo beaucoup na kolis ko na komina bo mama ngo eza mama mabile mama if love is crazy love is na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité des news, c'est ça, tout Babango avec Yves Ipan, Tossel, Gata Défaut. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste comédienne Mao Givoulé. On a une réplique Juvel, tout ça, à Tokosola et Délé. Par rapport à la primaire, l'actualité, on a plateau de Bissou Alelo. Merci na Mika Badjinde derrière la caméra. Merci na Poupon du Bon Canada. Merci na mon ami qui c'était mon le futur et na mon sanité mon grand frère propre Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC la force qui a Timotema. Il y a maman Nicole, maman la parfaite, c'est à Paris, maman Émilie c'est mon thème tous PPLM, maman Kelemba et
Bilivu Muka Fondation tosunga ba veuve na orphelin na bosanité et mameya fondation Bisalisi tosunga tosalisa bango ngane to mesana nzambe ko futa. Ça c'est bien. Alors to pesi mote pa ya Mao Givule maman na biso de benga minga na kombo ya Juvel nga bero bongo na ko ngo penza kitoko makasi. Santé? Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes bien. Zambé a un contrôle donc voilà, ça bien. Ça évolue. Oui, ça évolue, malé mbe. Et tout côté toujours ka bagag. Mais ba film a calapé ça déjà tout continue na bagag. Bientôt pe na badamo ba live, ba émission pe musu ya sika. Tout que non na ndenga kimboka tout son authenticité. Pour ça pe ka bien bande ko bazana diaspora un peu libanda mboka ba se retrouver bien. Ça c'est bien. Alors, Lelo, tu dis au plus, tu mets dans votre scène, dans ma film, décision où ils ont mis où tu vois, puis il y a Rosala Lelo, la chaîne privée, aux zones où réactiver encore. En fait, Bokeseni, ils ont d'akunanga parce que na Bokeseni, on travaille en partenariat, il y a mon compte de Jean-Paul Lushima. Donc, nazala nanga kuna na koma ba filmer na réaliser et puis ba filmer leki. Mais pour l'instant na mon équipe na mi pesaki plus na Bokeseni. Deuxième parce que Bokeseni azana un groupe les impacts, groupe à théâtre. Na répétition les impacts font assister bana et tout travail pe na bango parce que bana ba travail bango mo zenti bana bazana mobotité. Ndeko Jean pour habiter faut zana bana ba senti que bana quand même na maman pour papa za libanda. Mukolo chaîne oza patron na bango. Tout mon travail, est-ce que nous avons presque chaque semaine. Il faut assister à la répétition 2 fois par semaine. On a tournage 4 fois par semaine. Au moins, la semaine, donc, même dans le c'est là qu'il y a un ménage, il tout passe, il y a un qui donc, je me suis dit non. Na la peine MG. Parce que MG, comment on déclarer. Bah comment déclarer maman oza souté ozoyate biso pe to vana na biso sa ilo na biso yo pe ozati ni sika ba longola ngati ni abana bon ça va na koya ndi na senga ke pe fallait na activer pe na MG et puis bon ça mais na bokese pe na zana le scène de Jean-Paul a yebisa que non MG okoma filmer jour banda tourner jour boy il faut qu'on filmer idée yango c'est tout na tang idée na e na yoki na bakisi na nge puis na komi na réaliser film c'est tout on a zana. Ça c'est bien. Est-ce que dans la bande de coupé Lelo, Babengé m'a filmé na bango? C'est moi ici et vous participez à quelques films de bande de comédien? Non, n'a participé sauf que yanga moko na tournage na ngamo agal de monter à Benginga donc ndi na baki sala yayo do so sali yayo ata ba bengote au sentir équilibre déséquilibre pardon au sentir que oza toujours parce que au travail pe na baninga oyo benga banzonzinga comme bagak nanga na se bagak na buibui na mama Lomboto na Tatorok na papa Henri Carlis mon ami depuis quelque part depuis France ba gros bisous à toi azongi déjà donc parisien amda ma poto ari auto zala awa to tamboli na mona boye atininga vio na zongi na mboka langa bi ari osakananga donc on est comme mboka longa mboka na j'étais salut mon frère chéri donc voilà tout ça baga on a papa Henri Pezalaki na président Sam Chapelet en tout cas tout ça puis dans bande ko banzonzinga tout se retrouva qui pe na se retrouva qui en fait ngana musala ngote mana linga théâtre mingi na sepela kande na moment on a tournage moi so bon na tournage au bois qui lusse boye au moni Marie Nazakuna otali kuna boye au moni Bibish Makoma je te salue aza pembeni oza pembeni na Marie-Hélène Lota oui ma pasteur ouais donc ce qu'on tourne moni aza wana pembeni au bois lusse bo moni faire ozo seka et ça ka bien ambiance wana bozo seka bo monani en tout cas to zongi si maton de patata pour asangisi biso parce que ba moment ko la pele kakebele il est temps ndamba ala musabiso to la to la muki nangolu na e babi kola kola mkeza bitite mais quand Dieu nous fait grâce on se réveille le matin to kumisi nzambe ba ono somona ba oyo ko sentir que ba envie o kumisi nzambe pour na baninga donc ça me fait plaisir na baninga ba benga te na travailler na baninga te mais le kola na sala yanga ndi na olila te papa chéri mais ce qu'on triche nga bende nini noir rouge bordeaux naturel t'as sauté olandinga bende nini mama bon dossier oza makila dossier makila et comme tout ana
Coïncider dans mon gars. Voilà, ça c'est bien. Oui. Les gens qui ont biso en fait, maman Mao, qui voulait, Moussa Oyo, abandonné en camp. Et puis à l'époque, à Kouta Banani, dans Moussa la théâtre, moi parcours na Yoana, et que Sunga, surtout Bandeko, Yopé, Bamona Okaka, Instar, Gigastar, Megastar, Baby Nzela Penza, Oyo, les quatre, moi histoire non mouké. Ah, ok. Théâtre, na bandango kala. Na bandi théâtre, na présenté, jamais été na raté, na vu deuxième fois, tant na ke université na pigé pour na banda na pigé. Est-ce que tout temps na ba Elodine Kéré na Gombe côté ya corridor. Et na Elodine Kéré, ya zaye musada. Tant na ke sikoyo, tant na ke pigé et après on a écouté ce qu'on a théâtre. Donc na côté théâtre il faut là-bas 2000, donc fin 2000. Fin 2000 na décembre si je me souviens. Pour ça na théâtre, nga pena na théâtre ko pesa nga posa pona sala ngo te. Mais nazaki na mutu na bane ko sepane mingi na théâtre. So ineti na otala e bobe soki tableau na e komi na nefu ba benga ya moyo otala mutu na yo. Ezala si la bisalo. Ah bon? Nando linge tellement maka jeune bon batango so ba ko la bana mikinde no saki bo mwana ngo ba makamna ndo sala donc inge bano sepetsanga. Et puis na bana pe ko linge ya Solange Mindondo na jeune en tout cas sur notre groupe salon en tout cas mission bano za plus na ye. Mais tant on est côté na monde à théâtre jeune bando sepela nango makaso mutu na bando na lukaka mokone na bando copier sikoyo. Donc on a collé ce qu'on a comme na bo maman ngo eza mama mabile. Ok. Mama Bele. Mama Bele za na poto na PC mbote skaza. Umeka ni mama Bele zala. Ndinga lobaka. Na sepela na ye. Siko mo sona na kolobani e mo na loba makambo e mo yoka na te. Na sepela na ye. Siko na linga oza mama muloko ai. Siko lokwa na komi na bo mama na nzoto. Donc siko ifuna bano kimite mama Bele. Dans temps oza ina na bu jeunesse na nzoto bando préférer piscine. Non. Na sepela na bango ti le na musala basalaka. Mais enoko jouer le quoi bango. Na sepela na bango en tant que artiste ba jouer bien bazala boy. Mais denga moko que non na jouer na yaka na kimaona nga na ndé na jouer kaka normal na se sentir à l'aise na po wana. Mais le quoi na comme ce qu'on a po ya ba mama Bele. OK. Ouais. Début no ezaki wapi? Début na nga théâtre za na groupe Simba, na lika na groupe Simba. Ezaki ndenge nini? Na umila rappel. Na groupe Simba na yaka une fois na groupe Simba na kuti Pelé Bob na pesi Bob Pelé mbote skaza Pelé muto yambanga na groupe Simba na komi azaki na porte ba to sa pause abimis ko amoninga atuninga na speaking abino na esa théâtre o esa théâtre ba o sa théâtre boyiko o esa théâtre ngabi na sepela na théâtre mesko na mona groupe okite na bino ki na groupe Simba wana zana no étudiante bien wana zana étudiante. OK. Wana koti sika na université. Ndé na kendaka. Na ke groupe Simba et puis na koti déjà na groupe Simba bater bazaki belé Simba zaka na bater na ndenga Black Tea. Azaka groupe moko azaka na basi ebele pe ya kitoko na mibali pe ya kitoko. Le Simba est passé au koti pe ne faut za makasi. Maman on a casse si je me trompe à l'époque. Comédien mo be casse. Kasongo. Kasongo azape na poto je crois ça na Londres. Donc Kaspe a uta Simba. Basi wana pe Kasa zalaka. Donc nakuta ba Kasongo, nakuta Pelé, nakuta Gimuya, nakuta Yamaya, Nicole Maya, maestro Yamaya de revisateur depuis Paris, nakuta Chouchouna Nyota, Saluata Chouchouna depuis London, nakuta en tout cas bate bazaki belé. Nakuta Baleya, nakuta Baleya, Kalunga ya Mimi Milo, nakuta Peshanga pe azalaka, Nancy Nyangara, Ange Banesi ba Ange Balongwa, Yokozuna. En tout cas, si ma bazaki belé. Maman Moseka. Voilà, maman Moseka, Moski de moi. À l'époque, tu m'as plus na Moseka. Donc si tournage, moi tu dis moi tout Moseka na Kalunga. Il y a donc Loulé Wazalaki. Bien sûr. Loulé Wazalaki, Gimou Yazalaka,
Guy Kambai pe azalaka papa chef ya nono donc voilà ya inde ya nono donc ya ndimosi mais nga plus mutalakisa nga théâtre vraiment non ba mutatangisa nga théâtre ezalaka papa chef papa chef mutalakisa nga keno ba déplacera boy déplacement c'est ni kiza boy expression ezalaka boy ne ya barate o expression faciale eza boy ko tikala boy na scène bat ba oloba ezaka te keno il faut polo ba pour laisser keno ozo jouer ko tikala pe kimia o jouer une expression faciale corporelle par rapport à umuto azolo bana o passer pe message na bat o ba otala communiquer message moko boy papa chef na prenanga tête à son âme na reta kufa na zala pété mais bon nzambe moko ayebi papa chef na mde mutalakisa nga théâtre yepe na yambanga penza po ezaka na Simba à l'époque Simba za blague te Simba so kota toza moi c'est ndenge nini passage ezate talaka quoi à l'époque balé ba pela pour m'tando chapeauter à l'époque ya galea a beta siko do bino so bozana siko taka ezaki wana déjà bo traka do bo matabo kita film nde ma actrice principale ezalea so ile ya te ezasila so si la te ezamilo so te ezali na bato oye banaka déjà mais boza wana ba misu bazo seconde bango mais biso misu zo ependa chance mingi te que non ya kozwa penda ba rôle quoi poza ki sika makasi faut vana umela ba comprendre pe ba comprendre les jeunes pour ba pesa yo accès à obima donc lokola Simba za école faut zo tanga ya rotanga on était là les classes za na première matiti 6e aussi lycée OK graduat aussi ça donc ils échelon et après un moment na continuer na ngaka après na jouer film moko ya maman le kizara pe nzonzing ya proté mon na bosani biso figure ka lokwa ba élève na ba ici ba na sinyangara et tout donc autres ai moi miké par rapport à baninga msusu to jouer ba na classe to jouer on a yolo so na bosani te c'était bien passé aussi tout monde na ka mais ko mona na ko yebana te pour na jouer pe ba tableau militaire ba ko jouer ka passer voilà et après j'étais toujours fidèle na groupe Simba na tikala na ngawana et après mikolo comme na lingaki na ngelo comme si na koti na kati nango noki sentiment parce qu'on a comme un peu na besoin ya ko tourner ya ko bima on fait ko yebana pe et après na OK na nga chiksho loyenge kendaki chiksho pourquoi ba bengana ki monaki Simba te non ba bengana ki ngate na kende chiksho loyenge po nando soit déjà na po Firenze l'école donc tu vois Azaï scénariste à l'époque et puis Cordon si je me trompe pas et ça là qui était banane déjà c'est que na groupe na chiksho loyenge ina ke chiksho loyenge nya kuti bande musu bazaki na nte bazaki balongwe ko mami Zokisa ba kadogo na din kadogo na pese mbote na poto siko à côté déjà à côté France oui kadogo salé attends et puis ba Picasso bazaki balongwe donc baté belé pena ba fi pena o ba no pese éclat na chicho ba silika kana mambo izalaka te mais ba vandaka na ba ina bezo ba fi donc après ce qu'on quoi to yebani ndé na chicho lengi est-ce qu'on a chicho lengi et tombé na kuti ba on a filmé mo ba no sala ba pesa juste 2 tableaux. Et on a joué 2 tableaux, je crois qu'on a un épisode fin, ou avant dernier épisode. On a joué à Kaka. On a joué là, on a joué. Mon azan a venu, c'est qu'il faut aussi Simba to bimisé. Après filmer Banda qui a battu l'actrice principale. Ils ont filmé avec Makiza. Maman pelando bien makunza. Bien Makiza la peste mbote. Basera ba vie mo selu pe à son âme. Vie moké ya dona ngazo mankenga makasi. Aza moko ba ya o azala nanga tika ngate. Ya dona tika ngate. Ya dona tika tika ngata mukolo mote. Atana osama nanga na bengete ifa ya kabenga. Givule ndeni. Ya dona nanga kana mankena ba caprice na ye. Awo ya na tournage bo alobata avandi kana ebike aliaka fufuta aliaka kwanga. Do déjà si on a pesi mwana ya ka kipe ya dona. Wa mela banko ya sala boye. Amakanga chaque fois ba film na tourner ya dona tikala. Amutu mwa ya mbana chiksho ko kanisa mwana mwasi nzwane mwa mobile. So to vai na kwemo boye avai na kwemo ko boye na ye na vandi siko vanda na wana. Na vandi masobe malongo abetela ngeza na ngote to vanda ngana ya mwa mkobo otala na ngabo emuna osika na ye mambo sala. Il me manque vraiment. On manquinga makasi. Ça outil répéter pas vidéo là les kilinga wana tout solo na biso si à partager tout partager. Donc voilà, personnel c'est ainsi va la vie hein. Personnel liwa yango tant toza mukili ivipan.
toyeba kolingana puis to respecter to mipesa respect entre nous quand on est vivant po ezala ta na moment mo boye ovanda okanisa motu bi ata azalaki mabe na likambo moko on doit faire attention na babilo mosusu des fois na batitide na biso na comportement ya biso. Je suis désolé dans ma trop non na l'élite sauf que akanisi nde adona ba moment ebele voilà bato ashisholo yino so ya so ma mutu na te fa dona kuta pe bazizi mundeke ashisholo non hier a voyagé basi wana je crois Angola prendre aka ozonga donc après nes ba episanga rôle principal na film avec Makiza nazaka mwasa jani andako apo fienza zaka patron nanga musana za secrétaire na ye na mokene ba poto onzo na za mobile nanga siko alo linga te jani siko azana passe na sali nyoso apo engager jani na musala engager na biso ko grand frère na biso mais aza mobile na to za ndako moko dona musa jani to lubana te to kipana te so to zongi ndako to zongi mwasa mobile so nga sa zu akuna nga bikosa akolobelo te so te ba olongolo to profiter na mbongo to tika mais ayeba te na ndo bimana chef mais atake mbala ndo soupçonner biso nezo zemi anda ya jani tanto vagina pona kosi apose mi na epo alo balanga te na longola après na ko bota film ngo zala ka tellement kitoko et puis film ebimi sanga na kinde yango wana tana sali yango na bima na film wana na saka film mo route puis titre yango ezaka si je savais si je me trompe pas si je savais c'est Jani qui regrettait si il savait donc si je savais titre yango wana le film a peine carton na makasi malheureusement na ndimité so ba koza na ba archive na petite antenne A à cause na ba archive ya tango kala ça film mo pe kitoko et puis film andi panga na bimaka isalanga penza maudo film o de sila na mtena ba 4 episode bien ndi ta mauta fi au jouer ya ko sa mobile anda kuna isalanga penza donc wana ndi siko mbala moko na betango bien na ko fia ko la sous deuxième film na joie soit actrice principale oh na lobi mana mobile ya poke nozo kisi mo boye ba ko changa nyoka pe na maître mo wa yaka box kacha mo boya ya kingabo ya kana nyoka changa pe na libumu boye isala na ndenge pe na so ba singa kanga mi sto kite kaka ba olongole tant ce qu'on a kangi mi so ba kiti tant ba kite siko ba tiki nyoka ngo azaki ya olingama siko nyoka ngo mo fungwama na osantika ndenga oningana siko esalanga somo par curiosité mina fungana mi so tata fungi mi so mukena moni amotema ocha mutu be esalanga somo na ganga maître gangi ko ganga tesi na ganga ki maître emba unyoka fungwami na omoni na zamba o na nini so za na veni sendwe o ekenda zamba pesa bateka ba voiture boye na droite zamba mo ezala wana to tona na kata zamba do ezala ka ngiza soni wana giza soni azana boye ko na droite côté ba salini ya Maria wana do so côté ka pesa bateka voiture na en face place wana ezala mo zamba mo wana OK siko to ça comment espace ouais espace catholique mais quand bandeli zamba mo ezala ba no sabilanga siko ezaka déjà ndoto na olota na zemi yango kolongwa nango siko nyoka nde tanga matelenga nde siko après tant na lamunga na ndenga solo bona régler zemi longwe siko na do wana za kwa ndoto nanga ndoto afime siko na sai to ke tourner ndoto wana na somo wana tamba kanino kala siko ngaba nyama nyoso nzamba sala elo na lingate nyoka ko ba changa na nzoto ota ba sisa bona régler akosana te ya ebele sur place ya ebele fallait que balukelanga bandi jeninga pokota siliki mete to baki no bote to baki tsango boye ndeno poza mnyoka boye kiaki mwa ba nini essaye pa binta tuka na saki et puis tuna jonde katana pe wana poza bi tableau suka va to zonga to zonga matonge to kino tourner meto suka wana stressanga na rigida kianda kuna lala rate na umo lota nyoka dana linganyoka te nguma penza ko na kinati wana osamba na epa pasteur Léopold Mutombo na misa en même temps on est au kende na ebisi ba pasteur na biso bondi là pour nga comment appelle comme na lundi na ba prière c'était pas bien fait et puis ce qu'on ndenge na régler pe ezateri mo que no régler ba mo ici ils doit quand penda moi temps et après en tout cas ba bazé ba continuer biso non c'était préparé non c'était prévu que non ba régler non et ça qui brusque il y a émotion il y a émotion et ça là nga penza mabe pi ezwaki tana on par rapport ande ba règle ya règle zala donc film ngo pe tango ebima ebetaka wana sikonde confirmanga sikomao il y a film en tout cas ça la penza bien donc parcours na ngai penza na théâtre
na passé yango na Chic Show Loyenge. Voilà. Bisika na bimela et puis nzozi mpe kutanga na Chic Show Loyenge. Obeti biso lisolo bi na groupe Simba ozaka plus na maître moko la sayo obaki papa chef. Siko na ngambu ya Chic Show banani penza ba pesa autant ya formation la so musala ngope kuno zaki na école mususu ko école mususu. Ouais. Mais est-ce qu'on a Chic Show Loyenge comme j'étais déjà bien formé na Simba tant na yaki en tout cas bazula inga penda musala te. Kuna c'était juste déjà qu'on a aussi formation siko na ye na accélérer siko mbala mo donc ils avaient pratique ce qu'on a yé siko yo na théorie ce qu'on a na pratique. Donc voilà donc chaque chose qu'on a pratique. Donc là-bas j'étais dans les bons mais répétition bah non peut ça m'a et pas ma sia ya zaza donc non peut ça répétition parce qu'on a ma sia ya zaza non bah ça on dit 2 personnes il y a Dona vu monsieur Azaka chef de discipline donc c'était comme ça qu'on est bano ko dérouler bongo. OK. Bah tu vas penser que au moins plus confiance c'est bien qui Jani na po. Non ya Jani ya po Sami Mukili na kutaka épée en tout cas baza ba o ba pe ba yamba kinga po bazaki ba yaya o bazaki na kata groupe question na zamosa autre na zamosa o na zamosa o soit na za semika o soit na za leka o na za toujours na bango wana et puis ba fongola penza mutema na bango ba laksenga penza musala donc voilà. Et puis na remercier à bango parce que grâce à bango que et ça qui na ebana parce que bazaki mtema mabe ngaba bimisanga te. Et puis tant on a ça la film route ya liboso ne ba ya maya et ya Nicole Ma depuis Paris abinga président le mabi oh président chanten atala mwana nao mwana ngaya bi tala ntene awo mona atali pour en tout cas film ngo bando beta penza na tepe président atali oh ya ayusima ya bi oh mais c'est grave. Le monde peut comment niveau ni on jouer boy a regretter nga desina ke ya ma bi a omoni o tiki mo no élément ke kabo abi ah oh c'est vrai ça et c'est qu'est-ce quoi c'est qui mo mo to za match Simba on dirait na Chic Show Loyenge tant tu es quoi to kutani président pesinga mbota bi na mama félicitations ma fille je t'avais regardé les jeter en tout cas à féliciter kinga ça kinga bien accompagné papa tala kinga donc voilà depuis là donc c'est mon papa place na uta dona ko ignorer beaucoup de respect na président Elombe Sukari Foster. Ce que le loloba aux aliments aux aliments ya ngade ngadios Jiclo bi aux aliments ya Elombe Sukari. Ce que banaza mwana ya je peux dire que naza mwana ya pona Jani. Ndeni. Naza po ba ba bimizinga. Dovo papa na Elombe sa papa nanga o ya encadra kinga. OK. Ozaki o encadra kinga, puis c'est une théorie pour na comme na pratique. Donc Elombe c'est mon père. Jani na po ba tata nanga pa ende ba bimisinga na théâtre do ba salinga na théâtre bango wana. OK. Ngana za mwana ngada ya te. Ngana za kokwa ngada ya. OK. Donc ngada da boti ba parents nanga. Abuta ngate. Donc jamais na rôle moko scène moko kutana na ngada ngadi se tourna jamais. Te ngana to tourna te parce que tanga na Chic Show Loyenge azala ta za na poto. OK. Tant ya zongi kin ngana tiki dia tête na Chic Show Loyenge. Wana travailler na Adi Muzuri na Tito. Wana lemba na bafana. Wana travailler wala ba na RTG na travailler na bango. Donc après wana et puis na yako tika pe théâtre. Na côté mama musumo wa business na nga makam na nga lokona zaidi na andi azaki mo amuke fait na batila mo na nga na bokole bien donc voilà. Ngana jiko to tourna te ya zala na Chic Show Loyenge na etango akenga na ye tango ya zongi nga na zala te mais tant na kufela mwana ye mutaloba makambo ko la papa mwana. OK. Voilà. Alors lelo soko Italie moni film no moko ya Nzonzing. Ouais. En fait rolo ba témoignage to pe ko remercier nani. Oya mimayo na monde ya Nzonzing. Si on a tali Nzonzing na remercier Major Zolozo le Bisadit. Major Zozo Bisadit. Yembe mana. Yembe bisa na Nzonzing. Raconte le ndem. Raconte na Major Ezaka na genda. Brother. Yo. Raconte na Zozo Ezaka na genda limité na 10e rue bazana tournage. OK. Bazana tournage ba Malinga na ba Nicole Bakata. Et Miraesa, Vieux Massassi, Vieux Chaba, José de Londres, Diana,
en tout cas ça ba bandeli ba banzunzingi pe ya major nde nakenda kuna est-ce qu'on a ke fena zo mbongo mo kuna parce qu'on a ke na komi na kutepe na major zolo na kuti ba mba tourner après major atunga maombe ninga naza bien abina est-ce que oko tourner nzonzi ngabi na tourner nzonzi ngabi abi ngabi bona ko tourner te pona nini abi singa te o tourner ngabi OK ndisco na banolo parce que na moi ko banga moi vo elengi bo abi yo mto banga o tourner ndinga pinga o tourner nanga abi nanga d'accord sikoyo na obenga yo et puis na zuna ape mbona akozwa na bina ndokende apesinga pe mbo moko na bina na somme pour mon cadeau pour l'anniversaire pas dans mot pour l'anniversaire ça je crois le 29 juin parce que Andy Faya ko ça une année le 1er juillet 2006 et c'est que na zongi après anniversaire 5 jours après major abinga ne okende pe na jouer film nga liboso nzozinga liboso na joie ezala elio elenga yo toujours ba camarade Nicole Bakata aza moi ça jeni andaku jena voyager za na poto comme bimana masasi amu bimana masasi toujours nze mo mamu nze mo mamut nze mo mosko toujours on a théâtre alors ça que film on peut aller carton parce qu'on a des musique on doit ça film un peu de musique mbote na moi c'est Yves Matondo ma copine ma pasteur Yves Matondo de moi donc ba gros bisous à toi yem ta lobi msango de ça que et le lenga beta et cartona na ninga osana te do na bimara wana batebe ano benga elo elenga pona zaki meilleur ami ya ibakata do eli ibakata elenga do na obombi bakata si mko mobane ya kokanga biso ngana za mwasi ya Vieux Chaba ndako c'est pour la toute première fois na joué na Vieux Chaba et puis na mona ependa na mona keka live journal ya kasko mba to fanda to sala mbali boso toujours na esco na zipola embata na pièce ngo yemoka kama simba tamata ba kata couper major ya minga penga bizo do bandi basatanda kite na réaction wana Chaba nzimite akamona mamola pa mbatako tangu ekate tamwano oke swinga bino bana bote panga da bozo abambata ya bakona bino bambalo somano tumbola ngala c'était bien en fait film ngo pene carton na makasi naza moi sina ndako donc izaka penza bina batela secret ya nani ya na batela secret ya ibakata tina suka na bimisa te po eliwe elengai ta mobile pe poto akangi ya kuluka akangisanga akulisha banga na kimi nanga babuna Chaba bon moi sando ozo poani mbala nga kotelinga donc c'était vraiment bien histoire ngo donc voilà Tiko nini longola ndeko mao na Chic-Choc Loenge. En fait tu longo pourquoi? Non, Chic-Choc Loenge na longwa ka ngo na longwa ngo ta on abota ka onzi. OK. Oui, ta pota na deuxième andi na za na Chic-Choc Loenge. Alors il fallait qu'il bata ya repos kobota kobokola mwana ko les kobota nga liboso. Il fallait qu'il nazwa tapo na mwana. Taka à l'époque. Taka à l'époque. Na boti mwana sikana na bota tesko na obati ndiza la kaka. Et puis donc fallait na pesa tanga na mwana na pesa tanga mwana na après tant na comme na besoin ozonga na sa théâtre na préférer qui na continuer na Chic-Choc Loenge te n'est-ce qu'on a travaillé na Tito ba Tito a star préféré na ngana za la côté à Tito tant que pas Tito na 10 mesures ba yambinga pe ndisika na kinoye bana Zidane Lobota. OK. Zizou. Ouais, Zizou. Je te salue ma copine là où tu es. Voilà, ça c'est bien. Mais certaines personnes disent que Kolongana na Chic-Choc Loenge ils ont parce que ils ont qui une intimité na moko to tanga komba wate et peut-être que déranger bande comme ça peut-être pas les là dans libala nae peut-être yo poser mutu azali pembeni na yo et donc séparation na yo na ndeko wana artiste comédien et ndé sala que ozala choqué on dit marate que un jour ko kabona sala que kanda wana na bazua et ça que longwa mama non même pas ngana longwa Chic-Choc Loenge tout ça là c'est pas non c'est faux ah ouais beti on ba kosi non c'est faux ngana boti andi na 2005 na yotika Chic-Choc Loenge na ba 2006 parce que fana non ba 2005 on a boti kaka donc parce que nda boti na J na kata déjà partir ba même pour na banda razime ye banate tango ko mona et puis ba fatigue ba malade ndoko kango te donc faki na vanda ki na boti après ngemo na kokaso ozonga kuna te na c'est plein na travail na Tito banoli kana RTGA na mina travail na ngana bango c'était comme ça ils allaient même pas ces personnes mais non parce que makambo kala te makambo na à l'époque hein
non eza mambo kala mambo ya kala eza ende wana te lelo bando wata la biso so babi lelo peut-être basepela pe na amitié na bino wana yo réaction no seke bezonga ezala lelo malamu non destin mutunde a dit relation no seke lelo pe nezonga parce que maman mawaza d'accord ya ozana ndeko wana po peut-être ba logo monsieur tikala lelo to koloba peut-être non omoni na vie nde tovivaka bo tovivaka na volonté na biso te tovivaka grâce à nzambe donc nyonso oyelaka biso tosalaka oyo tosalaka te mpo biso tolingi non tosala parce que nzambe ayebaki ke oleka na nzela boye osala boye eza deja plan mo nzambe esi aplanifiaki na ye biso tozwaka koaccomplir yango donc moi je peux pas décider koloba ke non bona boyo vi bo non parce que moni na union nyonso moto akoloba te ke non nolinga malheur moko boye nani non mon so linga toujours bonheur mais soki malheur eye faut toujours kokumisa nzambe pourquoi eye on rend grâce à Dieu par rapport à ma ndenge mais je ne peux pas souhaiter que cela arrive parce que naza déjà occupé naza ma nanga naza mbay nanga donc ça ne peut pas arriver de la famille reste mais na ba vie personnelle mon ambition évolue na ndenge na et le baba plus yo ndom dozala plus moko ya sala ke lelo relation ya susté vu que zo ezali ebele vu que ozali motu ya moi sans chaud kota bolingo za penza makila makasi soko ye mobali okuta ye te na motu moko mwasi baosonga zo ebele même pas même pas même pas eza même pas bongo mais sauf que bato bakokoloba bongo olinga makasi c'est tout à fait normal il faut balinga na bolingo il faut bolingana bolingo eza bolingo non même pas ezala même pas ngo nazala même pas auteur ya séparation auteur ya séparation eza Yesu Masia Nazareth a préféré que akabola union de mambosi lika il faut poser plan ouais tous appels alors gérance ya section nous maintenant ça à l'époque ils allaient voir le loté ouais nous ils sur le tambola néanmoins qui voulait me soit fini ndoké tout ça monsieur la commission bakabelo meloko gérance soin ya ndengeni pour tout monde lelo ebele ba jeune en tout cas comme moi fléau moko au moins de quoi succès impoli de quoi succès malbouche de quoi succès mais ayebi ko gérer ngoté mobali kili par-ci par-là kindumba voilà succès nga na gérer ngo bien parce que nga naza chrétienne ya kala depuis quand na monde à théâtre na ba déjà nzambe au départ nga na famille nanga toza ba kimbangiste et pas na biso na religion kimbangiste papa nanga za kimbangiste tililo azara surveillant oui maman nanga aza kimbangiste tililo azara surveillant et puis nga na za na église kimbangiste nazaki koyemba naza oyemba na chorale ya koreki nandemba na koreki naza pa kimbangiste penda donc depuis à France nanga na kimbangiste ba 9 ans déjà ba noyemba na chorale na chorale na makasi nga beta juke makasi même lelo na beta nga pa na no mema pa mlongo po ya bana mike nga zaki tema na zaka na kola shosho nga so na mema juke mlongo na na kenango so boa prudente bono bimali banda po nga ba mutaba feint na tem na bin mona na niati bokati na kebo na kebo donc on a bandi koyemba na koreki depuis 9 ans déjà na koreki eza chorale ba jeune na ba jeune siko na lemba na église ya kimbangisa lemba naza ya matete pardon solo ki na matete naza vraiment mwana muke na kado mwana suka pa na chorale mais na banu ke ba retraite na baninga ko kine ba VP na âge wana kaka donc naza da muto na yeba nzambe tongo et puis na ina famille mo chrétienne o na ndoko girango na gérer succès na bien parce que na la famille moko ya bata kimia famille makelele te donc tant on a na monde à théâtre na yebi que non et loko na ko saté pour na léser bande konanga o bona ko kina nzela o te pour bande na so bayoki nga na sala théâtre na sentiment na nga te donc na sala makambo na o calculer bana na nga lelo na bande konanga à l'époque na gérer bien parce que nga na za moto ya trop baninga te naza mutaba click te nga za penda fia millier te nga fia millier te nga linga mwa coulisse mwa ko bomba na
moi likamno mutu ayeba te moi likamno mutu ayoka te ozomona donc en tout cas na ngapa mana ngizaki akubatama donc on a na milliard batute to na ko ça succès na ngasa sentiment na batute pona mona na apparaître donc ndo moninga na gérer succès na ngabie parce que na bando yoka pe batu mingi et puis na ndo za na soni ya batu so na esika mo bat baza na ngakuba yeba te kingamao na mi bomba mais tela mi bombi bat ba reconnaître ngakaka donc na za moi vi mo ya un peu ya ezaki ya moi un peu ya cachette ne bando sala keno makam nange banate ata na succès ba mona ngaka na TV soit na tournage ne to sana baninga à part tournage ba mona ngate na gérant on penda bien parce que na zaki na maboko bat oyo ba yeba bazaki na maîtrise pe ba yeba ki makambo ngo ende ba bombanga ça c'est bien ouais kiste kisa nini on théâtre na ki uzira ngo kisi pour le ba comment se bebele ah mon likambo ya kisi yeba ki na domaine nyoso kisi ezala existaka ça c'est vrai na domaine nyoso même l'église qui césar l'église qui césali eza mbatu mso andoki ayaka na église a combattre même pasteur église tout le monde ango na ba tête tout le monde on pina ba vie réelle to ka ba témoignage on a ndoki batindenga na meka pasteur kingandi ezala donc qui c'est a partout ezaka na théâtre te ezaka partout mais sauf que ndito sala musabe mutu na mutu ayebi ndenge nini amemela musana nditi ngana na théâtre na ya nango lokola musala normal na sala musala comme métier noble na bongo mais mutu mso na théâtre epo a apparaître ba mo akoma star lelo e fongwele ba porte tanga akoma star lelo e ko fongwele ba porte akozwa pe libala bien na nzela théâtre akosala nango pe boye soko zali andumbe pa na bino théâtre ko sungoka oyeba na pozo ba client belé c'est ça oui deux ans ngote ke muta comme na théâtre nduma na théâtre te c'est quelque chose que ozaka nango ya ko batama ebiminde. C'est ça. Parce que dans le théâtre, c'est ma balle dans le théâtre. Non, moi, c'est que la Nibia Sibias. Alors, tu as mariage n'est pas que ça s'arrête dans le théâtre. Non. Alors, c'est en compassion. Donc voilà. Voilà. Maman Kalunga, Marie-Hélène, Bat Bazali. Batu Baza Penda Basi Bazali, Basi respecte dans le monde. Bazana Bango. Sauf que, ils ont locaux, ils ont réclamé. Ils ont pris un film sur le théâtre. À théâtre sans mobile, à théâtre, dans théâtre et puis c'est mobile. Mobile peut honorer, à bali bâti pe na mariage, à respecter mariage pe, à ce que peut bien na libala na. Azane moi ça libala vandi na. Neti ba Barcelone à côté théâtre moi ça libala te. À côté jeune fille ça théâtre. À na théâtre azui RK Muchanga, à bali lelo, à comme ça madame, à comme madame RK Muchanga. Tu vois un peu. Donc et ça que Orokyo ya no maboko polele okutani nango pe lelo leki nanga coquette ça jolie na pese mbote sikaza c'est une femme mariée lelo totally coquette tanga ça ba théâtre obi façon ni coquette se comporter na théâtre ndena kena na musana lelo azwi libala na théâtre le théâtre yaki porte mo refungwe les bénédictions mo boy le pese mariage et pese mobali oya lingi beauté image abali mobali a choix na ye lelo oyo c'est ça. Donc, pour tes images, à Bali Mosne, pour dire que dans le théâtre, et ça, tu es conscient des bazars. Il y a des gens qui réfléchissent bien aussi dans le théâtre. Bazali. Depuis na Banam Moussala. Combien d'années de carrière aussi? Ah, ça date. Bah, vingtaine, je crois, 22 ans. Ok. Il y a Yamutu Yazwa. À part Andy. Je me dis que Mouti est Andy. À part Andy, Mouti Nazwa mannequin de luxe na théâtre, Nazwa mannequin de luxe na théâtre et Nazwa maman Nathalie Fiki pour Maminjo, américaine na Kinshasa. Nazwa maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT Misalande. OK. Mimi nasema ka wangu Maminjo. Maminjo. Maminjo, mina sema Maminjo. Donc, yanga Maminde, maman Nathalie Fikipo. Nazwai na théâtre. Nanzela théâtre, nazwa maman Olive Lembe, Kabila Kabangi. Na lia na mesa moko na la nenda kumoko abimi na chambre nga abimi boy. Masolo kala. Kana théâtre de. Ukabona tiki théâtre. Oh na théâtre de. Nazo yango na théâtre. Relation c'est si la maman lui ça. Je belle ba bonne sabino bi. Voilà donc. Au moins kuna tout le maman li. Tout na conseil maman ande on a zone théâtre. Yo pour ba bonne c'est pas. Nazila théâtre, nazwa Ivipan. Nazo na théâtre. Pour na yebana kini na koma nayo. Voilà.
donc na théâtre nazwi ebele na théâtre nazo ba ndeko nzamba pesanga ya ba maman musu ba tata mususu lokola patience mukene depuis Paris nazo patience nala na lamuka bu nazo colis ya mutu mo atindelo to yeba niteka na téléphone patience atindelinga colis nazwi na théâtre na théâtre nazo ba Fifi Kongolo honorable Fifi Kongolo ma copine perso moi na pota postilia kalate ozonga donc na théâtre nazwi ebele si fona lo ba bien matériel na yo lo ba na télé té parce que là ils a privé nanga mais na théâtre na nzela ya koyebana naza quand même na nesika oke non lelo soki ba place na foot ya monke simbiti na oke pe na vanzi yanga na nzela théâtre dans nzela mon livre lem abenga na ngata moko mo ngana sala ka bilanga nana 3 hectares à bilanga siko na ndoke sa ba video na ba bilanga tona ba no lona tona sa récolte nanga na okinda tana na mika na kena piro na zwi ba image na peso pour lexa pour ba obengi na ba client pour yo batala ko miti na kini ba client ba ya ba sombanga ba aubergine ba dongo nazanango nanzela théâtre ah ben oui moi je le fais nazanango nanzela théâtre lelo na créer fondation nanga Mag Fondation donc Mao Givu les fondations nazana fondation epesanga famille ou epesinga ba partenaire ba soutenir na fondation nanzela o théâtre epesanga famille moko maman adoptanga ki moko azana na Canada maman je t'aime beaucoup alinga même pas batanga kombone OK na théâtre epesanga maman général moi ça général Faustin bien chaud moi ça papa bien chaud général bien chaud il y a la police en fonction PTBL si on a quelqu'un pas na baola na ngaka abona minduki pour moi si maman aimait bien chaud adoptanga moi on a Prospérine bien sûr jeudi merveille Abigail Joël Shadrach ba adoptanga na libota so na kena libota na mimi ondima kute ba yebanga na kimukolo maman na lelo aluka alinga kuna na lelate parce na benga siko mona sanga vient à la maison maman na juti pas jenga na komia ba garde ba fungoli na obenga te maman na passer garde ba fungoli na koti na ndako général théâtre pour na maman abia mona ngana se comporta bien na moi si moko kimia nda adoptenga donc ngana za aîné ba prospérer ni bien na famille générale na zwa batu mutu zala zanga mbungu mezala na batu lelo so ozana batu na passa ba moment très difficile na ba 2021 na bela ka soki maman aimait bien je te ma ba prospérité bon nzambe ka yebi pourquoi chaki na nzela nanga kinala na lamuki ovandika bo alo mama tindelanga mwana tinda gelo otini mwana kuna mwana kene mabo pamba zongi na mutu ka provision kiti maman wa asa bon moyo ça c'est bien asa bon moyo donc voilà famille et sa famille donc théâtre et ça musala moko bien biso ka leto respecter ba norme nango ce to bima libanda esunga biso pe bimisi biso libanda pe bele bana théâtre bien ba bimi libanda ba bima libanda ti lo bazonga na nzela te théâtre kaka de ce loko ka soko lingi yango o comprendre kinga cop na ngo elie sanga eboko langa bana esunga famille na tsama elo tima ele c'est bon voilà est-ce que na été elio na ba moment uzaki élève uzaki étudiante vous avez bien mis au colana bango le lope baza batumine na mboka bien sûr mboka bien sûr oui baza naza baninga nga bazali mais ce que bon quoi ba kota politique trop balinga pizate batanga tanga bakombo na bango ata okoli na bona quartier mais non na quartier ba on akoli na ba on na quartier en tout na quartier ndi bazebele na quartier bazebele mais na classe nitikama nanga Didi Katumbai lelo asala na portefeuille na ministère portefeuille nazana kama nanga Dadi Mungwa lelo aza entraîneur quelque part naza atko kama basé belé ba bima bima pe vp bongana siko bango nyoso ya neti ya basi plus to bima na bango babala neti Nadine Matata abala Vicky bango aza na Londres Clarisse comme on a Kim Clarisse master nanga so aza à Paris donc classe baninga nanga nyoso wana babala bakenda donc baza dona zamba camarade nanga to tambola na bango to kola na bango batu ba yebinga ba on atangi na bona université na ISP na bona présenter na bango ça c'est bien alors le temps aux autres la vie yo pona dans la choix na yo théâtre au monde en un peu et c'est comme si aux en retard il y a moi vie ou bien ils ont un vie moko
normal, aujourd'hui vivre normal, via ma toloté, peut-être si on continue à l'université, non, mais le monde a une grande personne dans la vie. C'est ça. Est-ce que vous regrettez un angle, le rôle l'artiste et comédienne? Non, na vie, na par rapport à Ningolobi, na regret. Il y a besoin. Non, na regret en angote parce que vie nous c'est sa vie, nous na auto le bas ils ont destin. Donc Nzambe asala ki ngana lekana nzela o donzela utatete ngana lota ta ngote na vie ndiza kenjo ngana kozala mtu ayeba na oza star na zabo ngana imaginate ngana no bani na oza mwasa libala moko mina bala mobali nga za bambongo ebelete wana ya déclaration ana bando sala alors c'est ezaki mabe ngana lo bakanga na obala kana oboda na oza na obala na obota bani ebelete na obota bana nga mais mobali nga ndasa na mbongo ebelete po basi bala ndaka ke ebele na oza kana mobali za moyeka normal ka kolia na ndolo babon. Or que bibelobi o ekangami na se bibebi o ekangami na se ekangami na likolo donc balobalanga na bando déclarer en fait des kanganga période moko bo ezaki juste selon demande na bando sa na nzambe mais tant na koli tant na zaboye na théâtre donc je regrette pas na regrette parce que na viva quand même na vie on nga na vivant ils appellent belé bana banda comme bana mobali manatonga ki asali azu salé na fin du mois abokola bato na ndenga mabete apusana te et achamu tout na ndenga mabete e beso ala na ndako na mobali abokola bana na ye afuta pe ndaku éducation bana nga bana pete bana bomba na ngote les bana papa na maman na ndako c'est très dur ya revivre femme seule obokola bana c'est pas facile pour réussir éducation à bana il y a facilité je rends grâce à Dieu le lot on dit a aussi 18 ans à la 6e des humanités psycho. Mon fils est très et salinga bien auto kotana garçon mon boy azara petit ya po na kote na ma campagne on a joué na auto tika mona kasi na zonga abina star Rosana venu na comprendre petit on a andi nga petit mo boy a poli bwana master ne mo boy glodi za mona ya camarade na barado na ba ya ma sœur ya maman mususu ya Fora Djoko ya masi ya Fora Djoko depuis Kolwezi auto ki imitation moi na ne glodi abi ata moi ka bana kamane mo glodi bana mo mi bale boy andina glodi bana ba poli boy andino ya na ngabi abi mao bana na bana respinga bibi ndela bi to vendre bita na bango biya kuna me o senti bana ne lobelin o kompani bana bazakate bango mi bale basolo aka na anglais po bango bale basana na Afrique du Sud pas petit sona civique qui voulait on a sala kuna na tikaka bango na tikeli bango leki nanga mosa Toussaint Mekani merci na Toussaint kwa bokola ki penda bien continuer ki penda bien donc abinanga na bien kuna ni sabato abi bana o baza vraiment bien éduqué ngana bitiko sanga ba bi oui ils écoutent ce mardi na ututika moi na classe et senga do banana pe na komi fier na comprendre que non na loni penza taka jeune garçon déjà âge wana mutu mo so que mona na très poli donc c'est que na sali musa mona réussir donc lingelo ba ke vigno so ko visa vie izaka juste ko soit conscience qu'on comprenne que non voilà ça c'est ma vie pour na fait bolo sunza manga zonga lelo na senga nza me pardon te ipan kinza ko zonga lelo te pardon zana no na sisa na ko yebisa andini ni fois za lobby trop tard déjà moi na nga déjà 6 ans azadi na makambo o abi ata lelo na zate abi non maman me disait si je fais ça il va me frapper du coup a dérangé bato beaucoup la été déjà dans na sei musa makas na regretté pour na vie moko meilleur deva bana nanga donc ça me va. Ah, ok. Nanyo so oyo osali comme éloge pour na chic choc loenge. Et puis na onyo so ngale na ngadi saloba vina so jiklo na komona yo basami mokili mama epela que vous allez bashi vous allez na kata groupe mais vous avez toujours faible bako bima na bino na ba douche tout ça mambelo ba mawana. Non, biso to bandeki ko répéter. Chokayo? Nga e chokanga penate po ayebinga te. On ndeni yo koko na yeba ote. Tenabi e chokanga te po ayebinga ta vana na ngata comprendre ngate. Nga a maîtriser ngate en fait. Déjà bat ba hollandais déjà ba bi que non, c'est faux. Moi je suis pas faible. Nga na dire de caractère. Nga faible na ndeni. Na mwana limba na bota malimba na kona limba na kona sabati na limba na vana na bayado akongo azali amisi akofi olomide toza na vie botolia na vie totambo na vie atona message ne bobeti to na limba wana
na lemba wana to wana kimafiki wana ba maître Olivada bazana na lemba ya Igo Tanzambi abetsa kofi na ba maya pembe biso nozo ba petit na ba sombela biso bato apesi so ba polo ya Igo Tanzambi to bati ba kiota mikena ba basket ya minene boy yango ifeka na yebana via biso atie biso na jeep oya ye moko to la mo 4 5 ba petite boy to kena ye kofi abeta to vanda na ye boy balika Igo ya lemba do déjà do il fallait kana ça kama opo masola ngeza bien na la star quartier pour na film ko simple bien calme propre épais tu vois déjà na za na millier ya Igo déjà tongo bamboshil passe ba nanga ba ebi batati bana lemba do ba changer la lemba na ba yeba petit ya Igo ba ebi on se comprend déjà vie neti vie ayebi ngate ngana regeta kapo ayebi ngate mais azolo ba bongo yanga c'est ça le mal. C'est ça le mal. Bon solution comment il par télépathie par télépathie en tout cas non bazo céder pas mal. Non c'est que faka tuna ndi banani ndenga mabete voilà ngana ikoko ni abeta ki na biso mabe abeta na biso mabe mais comme c'est le cas na ngoko tuinga abeta ki mabe parce que tout comme ami dzokisa aza moto so botangi dzokisa ba biso kaka so tangi dzokisa mutu musa ba biso dosa aute panga dada aza soda na ye dozokisa za kola shogun shugu batuni atika na kimi wana do baba soda moko ba defendaka ye tina suka mabimina bango libanda mabe yango mona TV moko boye bona comprendre pe pour aller une émission te pour lobango esika lobela ke ngwa ezaki na normal makamuswebi mana ndenga mabeta mais puis la phrase a choqué bien si phrase a choqué parce que lobama ki mabe nalinga ici les cas mais ils ont bien bien je crois que bien gravé parce que tant maman les kaka déjà adisha motomètre au à Londres adisha motomètre na kindia motomètre déjà ce que ça bengi déjà oh non ta momoni wana vie na bino bo compa do c'est que suye pour adisha motomètre na kala mutu bien bengi adisha motomètre donc c'est que bomoni ngadi adia je sais ce que a lobby dali kamu soit c'est s'excuser auprès na bino do c'est que ngada azo courant. Donc, déjà, c'est qu'il fait bien que habiter ma bien dans ma petite naï. Voilà. Yo, moni quand même, la génération est belle. Ouais. Aujourd'hui, on a payé à l'élo. S'il faut faire une petite comparative, peut-être au niveau sala. Na oya l'élo. Bon, qui se négocie à côté wapi. Eh, bon, qui se négocie, ils deux volets bon qui se négocie. Premier bon qui se négocie, c'est que bana l'élo, bana vitesse ba l'équipe biso. Vitesse nini ya koye bana belé non vitesse ya makambo bana vitesse ya makambo bana bango bana vitesse ya makambo bana YouTube bana vitesse et puis bayebi trop koleka biso et puis bazui ebele koleka biso bazui na tamuke koleka biso po biso na batano so otanga soki tozui le po nzamba sa biso grâce ya kutana mamoli vilo tikata na souvenir luka malonga mais bango ebele bakutana pe na yete ayeka théâtre 3 ans 4 ans akutana mutu mo ba pafulie mbala moko ayi sonu kisi bozui nzambe non bon na yebité parce que na ba vitesse ka to show bon peut-être vitesse ka vie show busy voilà merci Mikabadjine non c'est juste que kilelo pe parce que kilelo sauter pe kilelo il y a une vitesse dans mon bout kilelo donc monde internet en quelque sorte ça bien et mo pesa mabi. Et ça bien par le tout le monde ba mise ben atala diamant na ba nini azoloba na vidéo mon ataka diamant azope sa témoignage oyo YouTube sali ba million comme nango eza na mwana moko boye Emmanuela aza nigérienne mwana moya muki atsala kana oncle ne Mike Angel ouais aza ba sa ba communiquer na téléphone mwana na azaki boye le mama moko ya bien te boye mais muki je crois ça ba 5 ans noko na azaka ba sa vidéo mon na téléphone noko na lelo mwana na azana ça fait 3 ans na tala ki ezaki 60 000 euros oya compte na o biso be na tete mamusu ata mutana na monte mais mwana na ya 5 azaki nango lelo mwana na koso kosa 15 ans na lotala nini moko boyo aleka na tapis rouge na mboka ne na bakonzi ba ministre ba hotelema Emmanuela wana mwana wana na moins de 15 ans asombeli mama na ye atongeli mama na papa ne banda kumi bale na guna bango
Moi, il y a moins de 15 ans dans le banao. Asa somba ida ndaka tongeli papa. Awa na Congo ezate. Ibiso ezate. Moi na naso a bâti vidéo lelo. Au moins après 6 heures de temps, on a 2 millions de vues. Donc on paye 2 millions de cas na YouTube au kaka. Mais le YouTube est pas habitué le monde, il y a pas compte à rendre. Tandis que et pas baninga zo bongze pe sa vie. Donc tout le génération lelo baza génération à lelo. Ya osala nyoso. En tout cas génération lelo ba vitesse na bango eza que bana vitesse Android ya ki lelo que makam na bango ba osala epesa. Epesa ba okende. Ba okuta pe na ba chance na bango e fongameli bango. Différence en voilà. Mais na biso na kikala siko bien na biso na kalezara que théâtre au sali au se retrouver. Ba pesi au caché pas major zolo zolo. Au sali moi 5 films pas major, bo fouti loyer, bo sali pe provision, bo somi pe moi bijou moi terre moi mki à moi $150, au bombi pe moi ndambu, donc au kabel pe famille moi ndambu. Et puis et bimi na cassette film pe na eyokani. Et vandi pe na bato batie mon longo na Château Rouge ba somba ka cassette pour amoni kingana nazana na ni na fiche wana mais le ba film bango sans affiche tout cheka na YouTube bon et ke na deuxième volet ça on va répondre sur la deux volets par rapport à Bokeseni il y a génération lelo tout ça bon Bokeseni na yango siko za bana vitesse bazozwa bazui lelo ndé na bi différence na deux volets nango volet mo za biso oyo nde to bandaki OK tu sais pas na facilité to o bango bazana ngo lelo tu sais na facilité puis tu sais pas na moi motema malam to lingana ka pe makasi amu moko zaka vrai à l'époque papa kilelo te YouTube kilelo ezo ba makambo ebele e mo internet na mo nango eza malam e mo eza mabe on to loba ezaki hypocrisie te bino mo bondo sala l'époque non on s'aimait de vrai wana lingana solo bolinga pena somo pe olingani ata bolie sika moko omeli pe okikuno ke se soulager ti boté no pe tomolo meli yango mais le mutu moto sala yango lo so tikaki so zaki be omona po mutake se soulager fa melana ntie sikala muke pourtant akena bi so na kena ozongela honte oleka simba boté de personnes mo so gêner bato donc amela comme mutanga ke se soulager mais ameli belé avant moi 2 minutes apatiki muna ke se soulager tango ya sengi mususu ameti donc confiance ezate muna mutawa banga mutu le te monde komi mabe ozo bango yebate na zana nani oto vandi na ye nini akoki osala prenga to nini akosala mini to vandi awa ozo banga boza ensemble na baninga tu as peur de dire quelque chose de peur que bako enregistrer sans le savoir mais en fait ça qu'on ndenge soki lelo ba inciter mutu na kombo na yo ou soit ba inciter yo moko bete mutalo ba mabe mo na kombo na yo ce qui est déjà et loko est injuste déjà et ça a bien mingité ça fait toujours mal ndé na loba que mutakoli quand te ngata ba finga ataba le binanga ngeso ngate na kipana ngata mesana ta mesana na nje azate ça fait toujours mal avant mesana ngo premier fatant oyoka ngo encaisser ngo iso makati wa tui muté me sui betisi mu Congo muté beti au salonge na osengi mayo meli après 2-3 heures ndo apesa ngo tabaninga mso abengo ati kolana no tetika bo nesko apesa ngo mais sinon un jour nous se sala ka mabe e bongaka un jour muto afinga yo na likambo sali ozo mériter un jour wana parce que yo sala ki yango neto abi na simeka po ire pesa ki nga moko mais quand tu es innocent oyebite likambo ye na nga munoka bona ndenga mabe oyoka ngo pasi parce que na sali eloko te moto a local babwe pa nini asali bopona nini ndi na loba na tango 14 ans bolingo mo vrai lelo bolingo pendeza na ngote ndawo lelo moni biso muna mtakoma kana coin nae tokuta na te na tournage moko to tourner do soko osali pe 5 mois au tourner te donc oza pe privé na bandeko no au mona bandeko no te parce que bo sa musala te voilà donc voilà Talaki émission ya Gabriel Salaki a disant que vous avez une discussion na ye yo mon écran a mon yango zolo banaye bien que talaki comme on a été a mon yango zolo banaye pour discuter qui et puis mais là je sala qui peut-être pour la comme ya Karine Yamado en tout cas à ce pelagi na moté pour lui Karine mona malamu tout ça tandis qu'il y a manqué Gabriel ba respect Gabriel a qui ndenge na ye a répondre qui comment on a déjà vidéo on est ça qu'on a répondre qui nga. Bon, en fait,
Bon, je ne sais pas dans ndeni ya zola kiango. Comme man a habité na ndeni ya zola kiango. Ngana lobaki yango pona été na lobaki yango ndepona nga parce que batuna nga question. Ce qui le lokotanga baleki nini. À mon égard baleki basé belé. Mimi Kabongo azaleki papa onanga. Si on a côté na benganga ma copine. Jolie ça ba benganga copine na bangote. Aminata son père. Baleki nyonso wana. Ba Karine ba pesa nga respect. Question ezalaki yanga. Soki baleki pe o ya respect bazali parce que ba traiter ki bango de baleki mo impoli. Mais na monde tozali exception ezali. Baleki no sote ba mabe. Moi j'avais parlé de moi. Na lobele ki ngai réponse ezaki yanga que oyo ba respectanga on azana bango bien fait. C'était ça. Je ne pense pas que yango de koko toucher. L'intimité. Mais Karine a touché quand même il y a Gabi Mamouké. Peut-être que mon tangi comme on a aidé ça dit que à mon que oza et l'esprit mususu derrière Magambona. Karine Yamado o ba wele la na ngana yibetate. Nebit. Lelo oyo mutu mo ko manquer mutu. A manquer neti mona muke a manquer yo boy. Place mikolo bazali to baninga no baza ba ko applaudir te. OK. Ba ko reprocher leki wana. Mais si ba reprocher leki, il faut filmer ça pour amener à la télé. Je ne pense pas. Naloba toujours que les camions c'est ça les camions au la TVT. Na TV au loba les camions. Au cause la raison mais ba condamner yo. TV c'est escato samba mambuté. Bon peut-être pe na ebi kamba wela te mais peut-être na yoka peut-être que non les qui a manqué ya. Mamsuna qui na vers. Bon pourquoi na bakaka aza poli aza les qui respectanga. Peut-être na yoka na kipe moni pe na ndako na. Koko oh yeah lelo yeah bimilinga achuba makinda chaka na be vana na ayo na sepelte bona bo ugangele pe na ndako ne aya limbisa ngate pete na mutu na ka leki no boka ngate na ebaki te ekende bo zonga ngana na ya ko réagir peut-être po ki ngana saki ba kota ki ngona saki ngana zonga sa bo mais ya na yoki na tiki peut-être na salon peut-être na sala ki moi je suis contre Benjir nazalaka contre qu'impolitesse yane loko oyo naloba na betela CTT mais nous c'est quoi respect on doit se respecter mutuellement. Il faut se respecter ngana olingate lelo mwana mukemo bolelo amankenga poso nazana baninga moko pe boye nazana baninga na ngai ya na musala o amuni keleki mo amankenga au sepelate. OK. Au sepelate ba oloba na ye au sepelate donc ya ona baka na TV ezana ngwiska ya opesa conseil te po ya opesa mutu musu conseil na télévision oyo a sepeli nango te olobi opesa ka conseil na TV mais ya zongelo siko na TV pega na ndenge musu abaloli dossier donc il y avait rien du tout et puis ngane to tikala jamais ko discuter et to tikala jamais ko discuter je te dis que to tikala jamais ko discuter. Bon na te disone so bana neti nde na décision neti nini yango eye poto bana to vandi boya avant nganto bano discuter to na téléphone en aucun jour je le ferai na lobango devant nzamba lola amona nga que muninga nga nyonso on a partagé na esani na partagé na mbeto na partagé na temps auto partagé na ba bon moment en aucun jour il vit pas ata na suki motema na yana likambo neti na TV. Tata yomoko excusez na no ipana toza batu toza na ba famille toza na bana na ba relation so to sala na baninga ba théâtre wana to kota pe famille na biso leki nanga civic ivulo oza na jobo moi ça tous ces mécaniques akoma ko tambola na fifi pemba oza na tsuki lelo leki avia bakoma ba mère tilo baza ba mère leki na rotina mbongo ne a partir fruit tila tino pa miel na tsuki miel sumbele bilo na zambo atindele na Afrique du Sud famille wana ezala parce que biso baya to sangisa bango basala mais likambo ya mamoli to sala kino e pa mira esa na matanga o monende ni pa na pa mira sa bando swanga mona kiti constitution ni ba pesa kinga
leki ne ko di yamao ti siko ko no matanga te balobi ko ba ya basali boy kuna na ngola ba lo yamao yakana naza nani na famille Mira Issa naza nani nga naza nani ozaki témoin to no solo be miso kuna ozaki mona ki yana Mira Issa maoye bita benga na mutu na bino wana te mutu na metisi limone apoto mutu na zango benga na nu ye tuni na boti yena Mira bazaka boti benga na podo na so maoye mutu za wana yo pa Mira mo bima yo mutu kufi miso sabonene ozaki témoin na compte nini c'est parce qu'il y a une famille pour déjà ngana Mira to sangisa ki ba famille na biso ba yebanaki idem na mukolo Mira Issa kufa leki na ngaza na futi civic qui veut tindi vidéo alors il y a ma pardon na ebi ndengo za na ministre ya ma pardon c'est calmé il y a ma pardon vanda kimia il y a mon ebi za makasi leki na nga oya rigini je tout give le moi c'est honorable Medo Kaban le passe à fashion nzamba les jemolisa bana Congo à cette vidéo il y a ma ya Mira na yo moi na suka na biso gele vule mega boule ba vidéo ezana ba audio ba leki na nga ba lele na nga liboso ya mo balo ya mo mutia mo zaki me ba yebi ke nde na lela na ndenge na zalelaka siko ko père de Mira Issa na ozanga ite o comprendre pe ba yebi ke na ozalanga ite donc famille na nga mo e consolanga na liboso avant tout ya na nga liboso ya mimi givule na matanga miye na nga vanda na se avant na se na lipute leki na nga ko tianga makelele leki na nga ko sabo leki na nga sa ala ya Mira Issa au moins niveau to sangisa ba famille o yango soki makile simbite bo vanda te na lobango hypocrisie mabe soki simbite bo sangana te ba famille na biso ba innocent tant to ko tsabona mama na biso c'est to ibandeni to tambola tout to sangisa déjà famille yebana mais makambo bimisa ki pe ya maman Olive yango pezaki primordial pona ye keni José Baïla na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te oh mais bazali kuyiba na lembi na lobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service akakuna ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais vezeli JB Service etat eza musimo donc abaki eza na deux biloko deux choses oya monaki olobaki na ye ezali makambo ya ndeko na biso Karine Amado ezali makambo maman Olive yebi te yo ozali ndeko wana mpe azali ndeko na ndenge oyo moko olobi awa mais kotuka mpe moninga na émission mama o yebi te nayebi te ndenge nini okoki odevine likambo oyo eza na motema ya moto ça je ne sais pas nayebi te ndenge alobi peut-être aza na maîtrise nango nga nayebi te nga leka juste émission batuninga makambo oyo yanga
nga na répondre makambo oyanga mambo yanga mama mon livre ezaka tour à tour bakobengo lelo loyi babengi mutu mosusu bakobengo lelo babengi mutu mosusu ngai pa mon livre na lobali alika mona na peut-être une émission aleke tout soki pa na une émission mosusu soki na bosa inte et pas mon livre nga bande ko benga ngati ne bando benga biso so ba comédien ke ba bengi bino boyeka bosu ozongi te biso za na contact solo la ngai Rabi Mavinga Bob Molema na Christelle Mamulupungo oya CNN News aza na poto na France motema Papinzo la Meso Mamumuluba reviso à toi. Merci. La mère de fille. OK. To solo biso 4 na GLM. Na table moulai. Est-ce que nakoki travailler na bino? Oui maman. Boki ndoko raisonner bo tuna ba patron na bino ba chaîne. Soki boko travailler na ngai ke à chaque fois na ba no voyager na bengi no toke bozo ele maboche na ba chaîne na bino. Mutu fala ke tuna patron na ezaki Bob Molema pour ndo sa pas chibochi boba à l'époque. Na Rabi Mavinga je crois. Ngabo na ndo sa na za mona déchet mona ba no diriger. Na ba no sala kuna. Et puis nazaidi na MG nanga. Nga na répondre sur place ngai maman nga c'est bon parce que déjà tant na benga ki na tuna nga ko keneza ki première fois te. Na beke na mo kenana mo 3 fois mo boy. Na tuna mukolo bakolo site est-ce que maman na osala mo livre na ko pas de problème. Tout solo là. Mamulu va pas répondre sur place Mamulu ba Mamulu Pungu Christelle Mamu a répondre sur place que non maman ngai pe na zana chaîne nga. Molé ma maman songa pena ke tu na ba répondre nga oui. Abo enete Jean o Rabi azalate. Rabi a rattrapé parce qu'on a voyage. Abo ke ça Rabi mon abo. C'était quand to solo là. To solo que dans mbula moto voyager 3 fois ou 2 fois. Ou une fois. Ce voyage peut être exacté. Mais ezali ouais biso ezali solo biso ne to solo là. Tandis que batno c'est to ke na kuna mutasona mama te no le quoi contrat azalate zara ke non. Abengi bino boye le quoi mama bana mama bolunga abengi bino yebiki to ana biso bampeke asunga biso. OK. Le quoi c'est quoi biso to yebe belé to ngato laisser biso to yebe belé na tiki biso pe. Biso to solo là. Poneza bo ata sali diza bengi ngate mais yebiki ngane to zana contrat di solo ke non to bano voyager na ba voyage pour to so bilone to chana ba chaîne na biso. Ba à l'époque ba yeko bakate ba seconde to voyager peut-être heureusement ba yeko yibanga chaîne na ba émission so ba supprimer et tout avant na zo chaîne nga sous ma MG ma ogivule. Ndo bimisi ke ba bengana. Je n'ai jamais je ne maîtrise pas. Non. Ngana kenda kuni pa mo liviso ba benginga na kina tala peka yanga. Kuni za soki ato moi munu somona kanga mi saka ni somonite. Kuni za na bongo. To va loto vani ba benginga ke lobi to ta na 5 na aéroport Njili ba bengi pe yo biso mba to esika mo me muta websa muninga ate to ke kutana kuna to biso to bandi seka. Kuni fonctionne à bongo. Voilà. Ba secret na bino ya galobi alabi azanango ya gabi aza vraiment na ba secret. Ya ba comédien ebele aipsa kaka mutu moko mama top. Ba secret no peza kuna est-ce que zo banga te lobi peza la dévoiler? Ma vous voulez? Déjà de tout ça boye. Kalaté. Toi aussi ça tournage à bagag. Pour ma Nathalie Mami Njo Azawa. Moi, ça pas Paul Fipo. Il y a FBT Missandi Baza Awa. Donc, quoi, bango baye. Na moun ke FBT, les deux amours sont FBT. Boké bozong FBT, mon un contrat na FBT. Ndenge tono qui pas mon livre, mon dans un contrat na ye. Donc, ça qu'on a kaka na projet. Mais ça projet na obi batu mabo. Luwa ça no mona nga FBT za biso mo ya maana tele fiki podo FBT anga muko. Tu no question tina bien. Nde sikoyo na banda ba tournage nanga kalaté. Ba secret. Ya ba gag aussi si sikoto banda ya film parce que na Maboke TV faut tika au moins 3 films na Maboke TV. Faut tika parce que bano leka Maboke TV za na Canal Plus. Na za na contrat na Canal Plus na Maboke TV. Canal Plus ko asina contrat na personne boité, asina contrat personne morale. Donc fondation Mag ils ont un contrat na Canal Plus de fondation Mao Givre ils ont un contrat kuna il faut que tout bonato za ba film to ki tika pour sinon lobby européen ça biso problème. OK. To boité pour na secret pour lelo ba yebi ya bino ba artiste belé. Habité. Mao Givre ce lelo ko ba Gabriel akoza nani pa nai.
Pardon? Gabriel. Azala nani pa ya Ndeko Mao. C'est ma soeur. On a eu le temps de partager les bâtiments belés, ya malamo. On a eu tout cas partager ba maman ma bête. Ba maman ma bête partager na eza ba maman où to lila bibembe ba ndeko batika abiso. Mais ba maman nous quand to partager ça ba maman mo ya bien. On a eu le temps ya ko lala ensemble, ya lire ensemble, ya vendre bien. En tout cas aza mutu moko oyo toza penza na ye ki amitié mo lokwa ba ndeko quoi. Parce que deux fois nakende ye mo epa na ye na leki kuna aza na chambre alali na tuna de alali sikwa na muna to kotu na chambre fungo lokuti alali na e vanda atenga na limbi na la mukite avant yo to mo bimila tena ote bonenga kana mona na vani kolambeto to solo ti to silisi do déjà mutu oyo zo kota na chambre na ye c'est pas n'importe qui pour chambre c'est sika o intimité chambre c'est sika o ya vie eza chambre c'est sika o ya secret chambre c'est sika secret mais quand un jour muninga mobwa koso na chambre ne sika lalaka avandi sio boy na mbetu na lalaka ovandi soto lali yango c'est que la personne te considère c'est ça tuna keno na ba détail azé belé to passa ba momé belé to lene da funa balabala na vuiti na vite to so mabilo to so mabilo ekokana soki nga sepena lipapo e pas sepena toujours biso mbale ya là ta 38 37 si je me trompe pas nga ta 40 mona boyenga 40 ta oseka nga edi otuli na zwinga moko to ya fuiti presque bloqué kokana to sala film moko boye pire vie ya major zolozolo sote na film no bona me biluke bele ba no tuta na ba no tuta na Gabriel asomi chemise moko boye zaka to ba chemise to soma fula boye transparente pour to no ta on kana ba vide na kati ya bleu ti yanga ti le les à long boy to no ta on a ba basket mo ya talon to soma ba basket à la même couleur noir blanc ba chemise ndenge moko to yana kin bilamba to en tout cas to na bilo presque ndenge moko ba ma papa to kota ba banini to ba no soma ndenge moko bolata na pe ba bilamba to kota na boutique to soma bilamba to soma bilo biso mba to ko nzala to moi balami mabuma ngo mona ba fufu na bomba lamba nzato mango to vana to vani kana bamo biso to lia to kasi to na mboka batno to Gabriel ndeni ni babozawa to lia fufu après to se do ando seka to kita ba tsi ba zo ba lia fufu ba bela ba to siko mabona sola ya mabumu mabona so makasi to tambola bon c'est ma sœur bolata na biba bilamba na koza na sepe ilo moya ye gabi na sepe na aboni buza boko ilo na ba kabele nga souvenir minga na lingango ayo monti yo za mom nini kango benga na mke le nganga za ko za mke na lingango alobe al ngona plote ilo na nga cadeau mais azui cadeau apesio ko moya bleu ti le za sika moko na osala ko émission na ndako pa on l'action ya des robes mon couteau azonge pas américaine grande sœur ya Calvin quand fond no sa théâtre boza na débat c'est quoi comme un débat azana Djobo. Vous comprenez? Azana ni na azana na Djobo quoi comme na Cape Town, na comme na Durban. Na pesi ku Calvin Kankumbote depuis Durban ma copie Calvin Kankuli passa na mboka ba Claude Omeyata, Paul Mbete, Jacques Manita depuis Durban, Papa Otis, dans la base na Durban. Calvin quoi na Durban siko. Grand téné américaine. Je crois na mona qui na kiné de 60 na mata amira ça ça on dirait. OK. A kabela Gabriel robe mo boye ablebo. Et c'est ngapi na lulango aboy cadeau na boy opesanga. Suka na opesanga na zala nango. Donc ngana to ko wele lokote to ko ki osona te to ko discuter te famille bakabola ngoti la famille sacrée. Mais néanmoins azala ba secret oyo poyebi na lobi na yo otunenga likambo ya relation na ngane dozala non. Je t'ai parlé na relation comme d'hab. Ezambala liboso te na loba na relation. Na loba toujours que on ne peut pas corriger oyo bimi na munoko ya mutu. On ne peut pas corriger ba pensée ya mutu. C'est ça, ne faut pas penser à la place de quelqu'un. N'a pas ça me doit penser ndeni. Mutu alobi likambo ngana répondre likambo ndeni. Dis mon nom loba oyo neti ya ça nga mon loba par rapport à question tunanga. Do likambo oyo eza ya mutu ayi makambo na ye. Yo poza na ba secret ba ndeko mususu. Na lobi nga naza nani? Naza nani? Artiste kaka. Esiko. Kama ba secret ba tumi bele misa to roza na. Ya ndenge nini to sikito kende ko sa ni na bango pose ko naza na mam na bango.
toza ba tokute na ndenga musala apa musala so tokute na pembeni to lié chacun sa vie muta leki nga leki nanga toza baninga etikali baninga on est des amis c'est tout donc voilà moi vie privée non na ba vie privée non na ba vie privée j'ai toujours dit nde tozala bomuna mutu aza na vie privée na ye donc vie privée ya mutu eza vie privée eza secret na ye vie privée na ye ye mutu ayebi yango aye na nzambe ayebi vie na ye tozala ba vie na biso certes que toa bato na se ya moi totambola na mokili eza na masumu tosumuka ntango nyonso okosumuka mpe na volonté na yo te okosumuka mpe na pensée okosumuka mpe na baparole mosusu okokoloba mais en tant que bachrétien on fait de sorte que tosumuka mpenza te chaque jour chaque fois pour que tous on a un problème na nzambe te à chaque moment soki nalobi likambo motu nasali likambo ya mabe mpo toza bato na kuku na biso nzambe elimbisanga parce que monoko na ngai ebeta ya libaku na régla toujours na nzambe na mpo naza na bon terme na bonne relation na nzambe mpo au cas où ezwinga na moment moko no na se préparaki te nazala prête nde bandeko bayembi bayemba tomilengele tozala peto parce que toyebi ntango te toyebi moment te toyebi heure te si ozalaki nini na ndeko na yo nalobi que y a rien du tout y a rien eloko eza nango te y a rien même bandeko baola na biso bayebi que y a rien si on peut discuter c'est que emonana na TV alors so to discuter emonana na TV te ezalaki na kuku dossier etikaki secret ya kuku doye koya na TV te on n'a rien du tout on n'a jamais été soki bini to banda kundeni parce qu'on a eu l'état ya partager il ne faut pas kobosala mamuno surtout na vie il faut tout garder ba bonne relation na ba bonne souvenir autozala nango na bato en communion na union tant que tous ensemble il faut plus que garder ba bonne souvenir parce que na mabeni soza bato mutu akoza mabe akoza pe na ba malamu likebele du coup malamu ne faut bomba libe na ye oya zanango donc na kozwa ka libe ya salinga te na bosali bolamu nyoso oya ye non on a le temps to bovande sika pe boye muni na fongoli sac na ngai na sali bona sali boye eleki nango pe c'est parce que bato on a saleli boye baza baninga na to ba bande ko na famille nanga c'est ça ça reste entre nous en famille depuis na banda théâtre natikala jamais ko discuter na mutu mo na théâtre natikala pe ko bunda na mutu théâtre te natikala pe ko finga mutu na théâtre te natikala pe ko léser mutu jamais na théâtre natikala jamais ko léser natikala jamais ko sona na mutu soki mukoyelinga pete vidéo keno Juvel na mona kini na yo oyo osalaki yango boye okosa ngai keno nano sona te oyelinga na oleka na na bosana ki dossier ke ba filmaki yango oyelikaki na nkoko na olubano bongo mais sinon naza penda na ranki na batute ponga naza na mutema penza ya kokanga kanda te naza mutema kokanga kanda te parce que naza staming ya osambela Yves naza mutu naza na mabe naza pe na malamu nanga naza mutu naza mama ya bana ona obokola bana nasaka effort nazala na mabe nanga me malamu nangelika mabe nanga bana nga bakopende malamu nanga un jour bana ngai ba témoigner tata naza telo ba biete bana mawaide bango baza kwa mama na bango en tout cas esala ngai place nozali esengo pe kimia naluka toujours kimia nalinga toujours bato nalingaka bato makasi nga baninga no sanza baba yeso kina kenda vers bango auto a bonne relation nakena so ele kimi kona mutu na okende pa na yo ata na butu na to na moi na mona yo kaka na ba koza bien pour na lingako mutu nga na lingato mona na ndako tenga sa nga za afia sambla te soki nende nga makila na nga na santi ke no wa problématique o mutu boy oza mutu mo boy no ya ver yo te po tango beta nga boy emope ba so di mereza na beta pe boy e sali mabe du coup na ko mutu bataja bona ko éviter na nga ke to kutana te mais tant que ya to zala kasi to za même moral. Est-ce que aux 8 ans au solana depuis maman le cas asalinga ni pona lukana solana asalinga to benga na kaka to benga to na auto na na auto kota ndako na te na beta basi na matanga ya nene bota na zaki invité une forme ya ba comédien ba soma ide est-ce qu'on a luka excusez kasi non yango na beto des simplement après que ba une forme à comédien et c'est là que na luki la maona moni couleur musunga ba na ngabongo te mais vous abino so une forme moko. Alors, à ce moment kasi ya famille, na une forme ya famille, il y a famille botaille, il y a famille bolembo, là tana libala. Ndi une forme ngana za na ya vert. Na ce moment pas grande ya nani ya nene.
il faut ma famille ndinga na do na senga na famille na bango. C'est ma sœur. Oui, c'est une ancienne moment là. Ah talanga. Bolemba. Bolemba ayebi ke ngaza na problème te. Ayebi ke ngaza na problème te, puis ayebi ke na linga ke mingi. Ayebi ke na linga ke mingi. Ayebi tani ningane to kuta na il faut to partager le kamu ngana e. Ayebi na momani. To vanda biso mbale to vandi to beti biso to lobi makam na biso na lobi yanga epe lobi ya e. C'est ma soeur. Et puis nakenda na ndako na ya mbala moko te ya mbala misa tout te. C'est la famille en fait. So na ke pana ngo yango ke possible okena pe yango moi makasi botu fana bisoka. Mo po changer pe destination mamno saki nango otikali bo vandi bo passer ba temps. Do ba temps nyo so mala mona e koki ozapa yango boete. Pour lelo so to bito sala makambo mususu ya kilelo to sala makambo auto ko avancer vers 2024 2025 au-delà. Tozonga te ba 2022 2023 parce que c'est déjà vu moko c'est salema passé mo boy au muta ko changer tende baloba on change pas l'histoire. L'histoire reste. Pardon la vie. Pardon? Naza pas monter na osenga pardon pas nani. Nana na pardon osenga te déjà chaque jour so na la na tongo prière nanga so na sengi merci na ndenge nzamba la musinga deuxième prière nanga ezaka na senga pardon na makambo na salaki lobi na ona salaki pour que na journal ona sala ngote mikoyo ya na sala ngote ezala bongo donc déjà na zamta senga pardon te pour bande ko so yebi keno na linga bango na ndenga musala pour za collègue na linga kaye être humain na lingaka ba fanati nzamba pesa biso na linga bango bato ba wala na biso siko na super promo na linga bango to komi na temps élection ba Aimé de Kabon le passe à fashion azo postuler numéro 70 ba Fifi Congo bazo reposter ba Mama Kalunga azo postuler tout ça tellement na ba député oxygène ani bien si ah oh yene ebide oh ayebi singa da tinenga te Kalunga tindelinga numéro 39 je crois. Non, Kalunga 7. Et à numéro 7. Kalunga est numéro 7. Donc, il y a le bakeno na bandeko. Oh, il faut se soutenir. Tant Kalunga tindeli ngai affiche na numéro il y a le bani. Ma o panza sango. Ma o sala propagande. Tu vois la famille? Na roti le temps pour que o relancer ba solo nous surtout on a même et ça le komoko s'il faut kolobango comprendre ya gabi mo bakabini so bovanda kana e boyebi ninga zalaka soki ezaka nini kati na ye soki avandi abimisi eloko moko boye même na famille bayebi témoignage même ya mwana na ye ya geta le kaki na ye bibi eza ndenge ya yaya bango babenge mingi yaya ndenge bakola na ye babenge nene voilà nene ndenge na ye yibozaka na ye ezaka fait nini kati ya gabi oui ça va sur la vendière moment qu'il tout moi ni sur pour moi alba abimisi le moment tiye zande na ye yone siko yamba ke mingo fana ne yone fusko tuni henda lo bane misone te yo bane mingo le te siko ngana muneke gabu ya saka ndinga sala kaya na ngonde ine azaka bongo azaka bongo de mesane kanga mtema mazala bongo mais si il faut dire na ba côté na ye mususu. C'est une femme bien. Elle savoir vivre. C'est chogabi no tenenga tout ka bon. Ata hier la so bini mo pas se kana na beta ko ka bongo mao na beta ko ka bongo top yo amutu nanga sigi ya se kana so yimba ma bongo yi. Te yeso reto ya se kana. Asa ke étoile bongo. Na matanga mira esa. Tant d'autres na matanga bo. Ah bolo mwanga kuna. Abano se kana isi leki na. Donc yango ce que mona moko ata lobi Oza tina to benge po bando tuna yi. A se ka réponse za la lungba kunisa ni. C'est chaud raté. Non. Mais yemoko aza mwasi aza maman. Ebi ke au-delà ya nyonso akosala aza responsable. C'est ka ebi lokoni fa sala. Parce que on est la famille, on est des amis. Donc, français, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Donc, voilà. Mais bon, toi, la table élection, tout le temps, tu as battu une table élection.
Mais quand vous pouvez passer par passeport rouge, il y a une économie Barcelone. Habité tant aux hommes, maman, Poto Basiliki, comment Naomi, a été à Mikolo, même pas un an. Basiliki. Du passeport rouge, je suis pas plus loin. Il y a un Macron, Naomi, on et maman, je suis pas insulte na Congo na Bango, na Poto, insulté Bango, en disant que je suis pas là pour na wana loko te bima mwa ebele bela lobaki wana pour na passeport rouge na ye. Alors lelo ba mama Poto baza ko silika comment na acte wana oyo lelo ba mama Poto ba réagir makasi pour na d'économie et ça le nom bon omoni ngane tsumaka munyoso oyo ezalaka ke esalaka esala mutu pasi soki eza ya mutu nga soki naolanda ngo na mitaka na place ya mutu wana soki déjà namoni temps fo echoke nga natalaka na nga bacontenu eza na kati te pour ne pas être choqué davantage po déjà nga mutu kuto naza kutu concerné te swinga siko mbala boni ye mutu mukoli kambo kuswa donc du coup natalaka vraiment te mais bon nga na maîtrise pena makambo poto te po na tia ngo pendaka te nayeba ku te kuna nde mukanda ko basala ni po bazwango ezaka ni po basala en tout cas je maîtrise pas donc na maîtrise nga bilo na yeba nga ngote mais itil ke do soki abi azui do seka azui boziko nga na ke lo baneti ni na makambo ya mutazi mukanda na ye nani naza kuna kati kuna ni do soki neti mukanda ngo eza na avantage seka na lo ba gloire à Dieu pour na ndenge nzamba asali ke azwa mukanda. Voilà. Merci beaucoup maman Odogomna Souka les bana bandeko au bazota la biso ba fan na yo le téléphone mambo to mi balimisa trois personnes comme ça et rapidement na ba fan na yo pe et surtout ba ndeko OP a postulé cette année alors nous bana bango pour na musala kitoko na kata députation na tibe pour le micro c'est ça. Merci. Merci beaucoup na bandeko nyoso bo landinga na super promo na Evipan et nzamba lolo apambola bino bo s'abonner na Mao Give TV et ça langa bien et ça soutien na bino bomema et pa na ngai toloba toujours que nzambe a tebiso na se ya moyo parce que ya lingi tozala soki nzamba ba décider pour na biso moto akanga nzambe azate alors toluka ko sala bolamu plutôt ka ko battre la relation plutôt luka ko zala malamu pour lobi o regretter. Donc voilà, merci ngana lingi bino mingi na pesi mbote na baninga na ngani oso na tana bango Elodie Nkere Mimi Maes na États-Unis Odette Kukeleme na Toronto et maman Nathalie Fiki pour de New York mais ana kati ya Kinshasa FBT Kazinjo et puis na Chimène Zema Mercedes depuis Lubumbashi, babi coordinatrice, il y a hypnose et puis présidente, il y a initiative plus, il y a maman Olive Lembe depuis Katanga. Gros bisous à toi ma sœur chérie. Na Fabi Zema, Ghislaine Zema depuis Belgique. Donc Naya Deo Lulindula depuis Lubumbashi. Cathy Moukeba depuis Lubumbashi, ma copine perso. Et puis Nicole Beaufoy depuis Lubumbashi, Zulu Kake, Star à propre, la propriété, c'est Zulu Kake. Et puis M. Joué depuis Lubumbashi, Eric Simanto na Lubumbashi, gros bisous à toi aussi. Et na bandeko nyonso obozui tankola nanga babi to voter utile, to komi na moment où il y a voter, babi na funa to voter vraiment utile. Na ngambo semba to voter Thierry Diawa ni kuna soso ya ndako. Donc, tu voter moi dans Ndaku, Thierry Diawa, alors ça là déjà ébélé, puis on continue comme ça pour na bana selembao. Donc tout le monde béco les aki au kufa grâce na e bongisami maman ekoti lelo mine de kota na selembao grâce à Thierry Diawa ni kuna. Donc voilà, ce soit Ndaku tu voter utile. Tu voter pe susu na Moamba le pasteur Aimé Dokabango Nzambe Alèche Molesi ya bana Congo, je crois numéro 79. Aimé Dokabango. Aimé Dokabango depuis Rigini kuna babito voter utile. Donc to landate basoso bat baye nango balobi boye bazongisi bo to voter na biso ka utile po to vota to moni lokote. Ne système na mona na province na linga makasi.
omona boye tata mo akala azala député 5 fois bando bambe mabanga toki nonga bongo sa beto voter mama Kalunga numéro 7 na matete kuna babi to ana député na biso a solo babi Kauka Matonge partout na baka kalamu to ana député moko obiso to voter biso to asima na e. Donc déjà il moko chargé à mobilisation coach à l'objet pena tous à pena mobiliser penda bana ba côté wana pena babi to voter penda utile donc voilà toke nango bon babiso nakuna nanga mama Matonge Kauka to voter honorable na biso Odia Chilombo Kiben babi Odia Chilombo Kiben de to voter Yolo Kauka Matonge Kala Mobimba babi ya biso ka moko Odia Chilombo ndo ya chef de l'état ta niveau to kena bin ba kuna masolo kitoko na Kauka Yolo bato ba pesa mbonga ba garantie ebembeza na okunda na nyonso famille bizata $1 te do azo soutenir pe ba jeune afungo l'hôpital ya munene na Yolo wana traitement ofele honorable Odia Chilombo Kibe ba biso sosima na ye coach mobilisation tokos tozana petit nanga Bruno babi to kenango ka bongo to soutenir honorable na biso po yende to taila siko basala sala ibele ko tanga ba jeune temps ba jeune plus basala pour ezala na bongo. Je vous aime beaucoup. Fifi Kongolo na ozela yo to zelo ya kin kala mingi te numéro de téléphone nanga bobengaka Ivipan apesa bien numéro nanga téléphone. Donc voilà, des gros bisous na Papi Kadima tonton de luxe depuis Paris na moi siné famille mobimba, gros bisous à vous. Et puis il y a Blaise Nguesso, lui c'est mon chéri. Il y a Blaise Nguesso, gros bisous à toi na moi siné depuis Paris. Babi mon papa Wembati qui est là ma sola forme. Blaise Nguesso depuis Paris, gros bisous à toi. Et grand frère Papi Mwanande qui c'est Papi Mwanande. Manqué de luxe, gros bisous à toi, je t'aime beaucoup. Merci na banoos volandinga na Jobo na pesi mbote belé et pas ya papa Kelly Kamwanda babi coffre fort ya Pretoria Kelly Kamwanda le sénateur Dédé Mopassa mot de passe. Le sénateur Dédé Mopassa mot de passe ngana benga ke le seigneur de la ville. Lui c'est mon grand frère chéri. Donc na banderonos aussi bako la nanga. Merci beaucoup à vous. Toujours na télé to le capo bino bo malam ya mabe bo zapper en bobo sanango. Nzamba pa morabino ozai tant qu'on a biso azong ça va méga pesa makoki pour le bolanda biso bo s'abonner na Mao Give TV pour bo consommer nga bien. Walinga talanga na ba théâtre boki na Mao Give TV on tanga na gag tanti na quartier na Mao Give TV nyonso bien. Merci beaucoup. Na Mika na Pierrot équipe Mobimba ya super promo tokuta mno prochainement. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale
salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Ngapena tatola bon sambela yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Nale Biblia bisenga senga nsanga lona Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisenga-senga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
toza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.